Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mouya, nayoki ya Gabi abwaki audio pa Tendresse Dibinga parce que Tendresse Dibinga autaki ko kutana naye bakala te. Tendresse autre chose na ponwa, abia yebi pesi melody afandaka yebi ndaku mamutu. Ndenge bato balo bo raisonnement suscité. C'est moko cho benga siko na ponwa lobi akufika na malaria na typhoid. Te. Eza ke bo reconnaître za star munene o a jouer pa pesa makambo. Ba comédien pe ba reconnaître te alors ba comédien ba reconnaître. Te bazo reconnaître te neti lelo vraiment nazo côté la bango te journée ya no mulai te Shadrach. Journée za no mulai to za no ntongo. Siko to lobi boye. Bon eza message bon na raison tous de la bango tipo quoi. To mona Diana. To comparer te mais to mona Diana. Bon n'est seulement pe pour na Diana te na ba comédien soupe ba to fa to tanga ba kombote bayaka wana ma réseau eza nango mais bati ko sala bongo bati ka pona succès te baya eza mabe te baya parce que mutu akufa za mutu valeur baya bafana na banda kuteka nde bolobi eza mutu akufa mona héros yo baye yaya fanda na auto sale loko te oh ba commentaire eza ya bato eza biso ata YouTube Desikoyo eza biso te moni ba eza biso te moni ba commentaire eza melody mutakufi monima ikondom te lali baya batika baronki nezanga tina mutuna makona sens te sauf que batika pe kopona na mutakufi ba pona na kande tolo ba ki som tande ko jouer kande bolo bien na meilleur batu batondi ero venu au meza indondero te titre te ozo moneza lango balandela nde chaîne etie titre bongo eza mabe foto oyeba so date ya bapage bonyokoma na bino te mama bonyokoma tobeta mno libaku te bapage wana balandaka bango te sikoyo so babi boye me baposte mélodie aza na morgue batindi yango na bapage foto morgue wana eloko liboso sikoyo te eloko liboso babenga na bato batie na morgue parce que eza na respect te mama bofana bino bobeta no libaku te bozala no kimia babi baposte ela chaîne à 6 heures, 1 heure. Donc depuis hier, bon, aujourd'hui na 1 heure, ndatiki molimo eza la bande ko muswa théâtre au ba tournage ezalaki déjà avant programmé. Oh, il fallait tourner lelo. Bon, ngala kolobela baninga te o ba été. Na kolobela nga et puis na se justifier belete. O ya kolobeza journal ngoza mulai silite bande ko musu bana nzela to ebite soki ba musu ba okoma déjà. Mais déjà yo zanga na za to représenter la théâtre non? Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos 2 chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. awa nzambe na nayebi te siko shuka kolonzwa ntongo ekomi bwendeni awa
ka place makeba bayibinga mbongo nanda makambo mbongo sala ngo awa namona keza ka lobi na yo twino sa nini o eza agence de transfert ndina piembo onyeso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur À Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville, au Lualaba dans la ville de Kol. alobi ke ti sikoyo nanu bacomédie bazomonana te tandis que mutu akufai depuis 6h 3h 10h baposte déjà na bapage tout wana bise batie pe na bastati ok asibel bana nguya nayoki ya Gabi abwaki audio pa tendresse dibinga parce que tendresse dibinga autaki kokutana naye bakala te tendresse autre chose na ponwa abi ayebi place mélodie afandaka ayebi ndaku mamutu ndenge bato baloba o raisonnement souci te ser moko atobenganga siko na ponwa alobi akufika na malaria na typhoid nde memie na ndenge akufi na asibel ya Gabi alobi boye alobi na tendresse eza makambo na biso moko te c'est-à-dire faut bapapa masumu basangisa biso tout ba comédien to sangana bakatela biso ba monta parce que Mélodie aza star munene magamba tourner lisute aza star alona lobité aza pe star mukete donc ça dit ko le kaboyete ka partir pendant ba kundi mutesile silité dezo senga ba papa masumu ba ti forci ba age Omar ba kutana ba bengisa ba convoquer réunion moko bango tout ba kutana ba solo la ba bandeli ba osala donc wana message ngana yoki na Asbel pa ya Gabi yango wana donc c'est ça. Donc pour un groupe sans souci na yo quitté mais tant déjà bako tant déjà bako ce qui ba papa masumuleke ba convoquer ba tout ce qui na ba sans souci bango tout déjà ba convoquer ba comédien tout donc ba kabola soute que ba sans souci ba tout tant ba convoquer ba tout pour na Mélodie star munene c'est-à-dire ils ont réunion mututu so ba che mututu cha par exemple 100 francs donc mututu ba kocha 100 francs o azala na bien na o azala na mabe na momo ezo kipete parce que mutu déjà akufi to lela ye to l'excès il n'a percé parce que ça comédien munene ah les gars na to ala mawa te ko tanga komba ou pas ça problème te mais moto eza non nde basimbana bazala soudaine de kwa kufi musika to za la même morale c'est-à-dire biso ba panzi sango pe to panzara sango surtout biso ndo to lala te place wana donc a besoin message soko yete tozo talelo ezate ko po wa succès zaki soute total la pona succès mais azastar amunene so succès zalaki est-ce que ba comédien balinga bazanga so succès zalaki merci ko soki eza bongo eza mabe balela mutu pona succès mais balela mutu pona misala o sala depuis kala tozo ba bien Mélodie azastar lola lobité so la ki pona star bino botondi abwa batabasha na mine boyesani c'est-à-dire boye bivalère na ye so to bino bo joie na ete boyesani po ba boye po bokota ba 100 fois pas mais c'est Google T ezaki bo reconnaître za star munene o a joie pa pesa makambo ba comédien pe ba reconnaître te alors ba comédien ba reconnaître te bazo reconnaître te net le vraiment nazo côté la bango te journée ya no mulai te Shadrach journée za no mulai to za no ntongo siko to lobi boye bon eza message bon na raison to de la bango ti pourquoi to comparer Diana to comparer mais to mona Diana bon ne seulement pe pona Diana te na ba comédien msupe ba to fa to tanga ba kombote bayaka wana ma réseau eza nango mais bati ko sala bongo bati ka pona succès te baya eza mabe te baya parce que mutu akufa eza mutu valeur baya bafana na banda kuteka nde bolobi eza mutu akufa mona héros yo baye aloba bon maman misa eza su aleke makambo eza bon pour le mal makambo eza biso to kolata ka makambo o eza no message clé zake message no yango vraiment Asbel eza na routine matoi na yoki papa masumu respect chief oxy age Omar pardon bozo charge makambo to zozela bino te ko tsheza likambu te bakatela biso déjà bayeba toyeba déjà nde toye awa eza petit poko toyebi ke non René Rosala déjà place boye biso tozana pona kolanda bango pona kozwa message ba diasa bazozela pe message pona bayebeloni ko en tout cas matanga Mélodie vemele ka inaperçu boye te en tout cas ko leka te tozana mato olandela
il faut d'abord il faut moi ma casse foya o bazana bambongo basala sala ba chaîne bala bambongo faut pas sangisa to ebi ke dans bango peto bocha de maboko bato pe basunga na sima ba kozala pe ba kosunga donc c'est ça déjà des ana pour sunga de to ebi na biso mais bango na bala sa volonté na bango pe na ebi ke ba la sa volonté donc to mabete en tout cas chamara ma mélodie le bon côté biso to zana rapport hôtel le to landela faut pas cha Mélodie Star alona lobi teleke faut ebembe ya bemeye to ke petit bitch to zui ko na ba caméra do photo to considérer do to pese valeur musala na ye Yasmine non tama bomba leko donc message ezaka ke to kufeli comédien munene so ayebana kitende to ba to moni ba poster déjà et Robert Bossa ba direct sans souci. Ada pas sans souci. Ça là ceux qui parfois ont succès sili to azana base unité to amoureux bozala na vers l'autre et si là. Te bon na moment de trop ba vérité Mélodie azesu ko fréquenter na kimte akoma na ede na ponwa. Oui. Atika déjà comment na ponwa fanda kalanga na oyeba tamo na kutana na Brazzaville to solo na wenza poto a expliquer nga ke komi nanga koto yo po ba seri moko alinga ke poto ba melaka mbonga poto e wana mo mtabetelanga matokutana na poto betelinga bike non anga voyager ba melaka mbonga poto mama mikolo nazala nga na boye ti ba x tana ozonga ko kene no so kendaki donc c'est ça génération Mélodie ezaki génération ba génération ba Gabriel génération ba ebakata ba kila ba titre ozo moneza lango balandela nde chaîne etie titre bongo eza mabe foto oyeba so ya bapage bonyokoma na bino te mama bonyokoma tobeta mno libaku te bapage wana balandaka bango te sikoyo so babi boye me baposte Mélodie aza na morgue batindeo na bapage foto morgue wana eloko liboso sikoyo te eloko liboso babenga na bato batie na morgue parce que ils ont respecté mama bofana bino bobeta no libaku te bozala no kimia babi ba poste la chaîne mama bolanda wana te yaya fanda na oto sale loko te ba commentaire za ya bato za biso ata YouTube Desikoyo eza biso te moni ba page te là eza biso te moni ba commentaire ba ya ba tu eza
c'est yo ça maman yo gérer bateau. Omoni oui ça la raison artiste comédien. Encore agir pour être devant tout le monde parce que elle est mais c'est quoi yo boko ça na bokili bobimba pona bomoni batili. Continue monsieur bossa. Tu vas être matin dans la plaire. espèce yango la biso to la seka message net on a besoin korea o motu ya kuto loba yango yo o wana yo kama muyema on a disation ma porta yango yo mutu kuta che photo na morgue to yebi ete uti banda po no ma tyango na YouTube na ma wakutu ota musolo nya mutu boy mama très important yango to senga awa boye bisa siko ya Sophie aza comédien ay bandenga o chéri ati ko saba biloko ati ko saba comédien c'est pas bien akunda niti et c'est normal ça normal c'est comédien mama yo kana so conseil yo so na entre nous yo ka siko to tika non peut to so la omoni makamba très important eza auto so la parole omoni mama très mon bati ba misala ba tutu ba yema très important eza oyo bani ba yeba ko rekoya tote basali ndenge nini bazo yango ni très important ya ko benga yo ba fini le pango salité eza nango important c'est pas ko ba bien tika ata le longa la kufi ça dit mama mutu ba siko selo bango batu ba lobi ka ba makala te bana la yolo penza yolo ko yo ka pasi ya mwana bien. Ala ko chati to bien. Yo ko ma dem ma porter ngoyo. Ah non, tu es considéré. Ma page ya donc il y a comme il y a mélodie, hasard artiste comédien. Après ça tika musolo moi longtemps. Omoni, na ba bazo tia ba la musa su ba kamongo ko la muka. Bola na mote. Mutu soki ndeko na bango moko ndenga bengi ke batu balobi ba weza salite na nini so babo ba bopela nini biso to yeba biso to kata to bosa nini bobo on a accepté de tiki batu na bongi pas eza famille na ngai est-ce que on linga ke elo mo ma besa ni so na minute to travailler di sande ya Sophie on se calmer moral ya comédien ça ma qui mais ça c'est gopa des fois gérer bango ya bakekenda ka boye même souti to bomo e bato ba tele mati to mo mabe ki ya mal de gars o san mama tiga mati na yete bo le kama mafasi bino ba lela na nje ba o mo ba seno ba na poto a na te ya ni na poto yo kata te ba ko kata bato ba pas joie. Merci beaucoup, merci na balandi nyonso bakolanda biso na tango iyo tozali awa boyebi ke balobaka adèche moko lobaka to lela na ba o bazo lela to sepela pe na ba o bazo seka mais lelo lokola izwi biso lokola pasi oyo ezosila te lokola nzambe moko azo décider autrement lokola nzambe azo décider autrement na volonté na ye tokopesa ye kaka merci aza nzambe ya bacirconstance aza nzambe ya makambo minene aza nzambe ya makambo oyo alingi tolalaki tolamuki toyebaki te sango ya pasi oyo sango ya douleur oyo efrappe libota oyo efrappe famille oyo efrappe vraiment corporation ya baartiste comédien nyonso vers 6h du matin bakobenga biso na mboka mosika ya Pont Noir bakoyebisa biso bakotuna biso est-ce que vous sango vous êtes déjà informé de l'obinanoté qu'est-ce qui se passe babisi biso mélodie atiki biso mélodie o wapi o mélodie badiama atiki biso et tout ça qui moi doute les questions benginga yazo confirmer lenga tele malobi ya mélodie akufinga moyena kota vraiment en détail exact na zui kaka na banyo benga famille parce que ngana za mwana yolo mwana oyo akoli na yolo mwana oyo akoli
comment on a déjà pour biso to na benga ke Nicole pour comment on Nicole na bien Nicole na za mona moké na bien déjà ça la théâtre pas sans souci et tout comme ça to zu information to luki to benga famille to benga yana bango te bandenge ni na osala mbala moko to zu pe libota yango wana leke choko to zo sala émission mbala moko bo comprendre que makambo ndenge ekendaki mais lokola moko atika ki biso ba comédien les gars kuna ko ya Rémi bozana Christian donc yango toza lelo awa to lela na ba bazo lela toza na yolo no na veni Irumu toza na ba comédien o baza sur place loko apena ba comédien ba yé vraiment té to que déjà 11h toza ka to koma ki abanda 6h30 7h30 dans les ketchou ba comédien ba komo ya moi des comédiens toza na ba ngomé to kosola na nene botai yé pas za moko oyo apanzaka sango côté mususu azalaka comédienne aza moko panzaka pe nteke o bolingaka donc nene botai bonjour bonjour tane mabeki santé ça va c'est quoi moi bien mes condoléances merci lelo to ya nyonso to kimimbango na ba robe na ba pantalon papa s'il te plaît je fais l'omission s'il te plaît donc ba pandi sango to ya wa ba journaliste ba comédien sango oyo ya pasi ya mélodie ba diamant ezoki wapi ezwinga na appel serre-moi benga na serre-moi za France aza congolaise ngam Chélie awe si aza na pie bambota benga binanga nene balobi mélodie akufi bande ko lamona pono babi bauti parmi bato bato tchena morgue bazaki na bango yo ki angotenga bi Chélie na yo kité na koti tonga yo bi bon tona sisi mamona kemba mona asbel tona koti kana asbel na koti mbala moko ba message tendresse azolela ya Gabi Mimi Kabongo donc Fleur Bangu donc kika Darli parleur de bato les vraiment na asbel ça vous mentir pour na côté la terre non bato ba monanité mais tonga na côté ki na asbel ngane na ki muta arrêter pour na ba message bato les déjà bato ka moi donc c'est sandé apparemment on a été la boue na côté na mon score direct yo za na direct na le kechu maman leke pa bitani ba tout na adresse ton na mon adresse aller ba mo on est na ye OK yebisa biso yo yebaki ya mélodie ba diamant nene na yebaki ka kozala déjà pembe na Gabriel moni ba trop tournage wana ya défendeur zala na tournage rôle ka po moni ba tourner bo solo li oleki en toi qui tono sonne très bien ngana lo bangolo monga sona sola ngana mutu bien te so akufi na to sola bien te mais en tout cas to sonne bien tono sonne bien même temps dans un présent dans la die sobe ya défendeur ya pe na répétition même soit ya pe na présent na makama bango pe to soli pe to seki to leki ka bon donc tono sonne bien tozala ba piqué mais tono sonne bien on sonne bien à travers ya Gabi oui OK le lot aussi pas si à chaque fois ezara likambo ezara ba problème mais comme on a déjà moko ya tiki biso asala pe musala oyo azape ancienne ya bato ebele ya babino ya bato ebele comme on a le tiki biso mais bana to yaki bana 6h comme on a absence mingi ya ba comédien to yebi ceux qui comédien akufi to comédien akufi ata bozala ba actualité ata bozala ba activité ya ba tournage to mona bokataka directement boye kolela na famille koyeba programme mais ti siko to kende 11h biso bana to komaki à 7h to moni ka bobimi 2 comédiens na minute oyo to moni Jini mona lemba to moni Nene Botai tu peux dire quoi sur ça ils a sabotage pas avec la succès to nini bon so qui to lobby que bazo tourner tane mabedi ka ndo lobby arrivera tournage ça mais sans moi ba kati pe ba tournage ba to baye o fête ba kati pe fête mona sango ndenge ko kutela mutu ekutaki na mascara ekutaki na make-up akoya ma artiste ko kande bobi bandi so boya te non côté dans le bamam na sentiment pour na se sabatute en tout cas ba ya esa kitoko te ezo bima déjà pour le rôle ndeko bande ko tourner lisute ya ko bon boya te mais ba ya dis-moi bien que le journée za mulai batu musume bazo tuna ba adresse awa nazo mona batu tuna ba adresse mais ba ya parce que total pour na lelo te mélodie za star nene on a des airs le bateau on a to tuni baba ko lo bakete wana star asali musale belé na mboko yo atobaya nanu to lelandeko soko tubino bo tourna na été bozawa etake bapandi sango oui eza musana bino yango boye et bon pourquoi pas bango o azalo la famille azala ki bango azana bango bien donc on a no image au cas comme on attend comédien moko ayete akafa c'est non bien te balobi ba comédien ba bozala mingi soki muto azande na makambo
moto aza na succès soki lelo aza te bomona ke bokoya bokosangana tote komona ndeko na biso Diana Makilo atikaki biso omona ke vitesse ya ba comédien vitesse ya makamune bana ko kende mais komona déjà ndeko na biso ya na biso ya mélodie kotika biso tisikoyo ba comédien ko andimo négligence parce que azaki suna makambu te bana su ko tourner te tu peux dire quoi te aza makambu mabedi so aza makambu te mais bino nyonso botondi ate bobi boye depuis 6 heures komona ke ba page te komona siko ke moto lo bato bosana mamu te bomona mutatuna su te mais dessin animé pour te dire que Asta a tourné sous te pas star nous soit tourné à couper PRO pe boton da boité te na nenga bien donc ba mona na passe zaba message on a lancé na ba comédie tout sauf personne Mélodie a tourné sous te pour comprendre que Mélodie a tika makambo pour Asta a tourné sous te mais lelo batu na milicho yindi batu bazawa ba pandisa on a ba page ba commenter donc c'est-à-dire ba ya ba le lande ko ba tira ba biloko wana ki o prendre tourner sous te ou pas non ils ont raison te Asta so ba ne ko tourner sous te na ngo bongo so mutana 6 nde bo pesa makambo so mutana na 6 des ana plateau ba kenda na bongo na batu musu ba kenda bongo te ozomona donc ezana batu mususu na moment oyo moment écouteli bango tana mabedi to ebité to pesa non air tipo quoi moi air eza batu ba monana mais sauf que place on a beta c'était bon raison ezara air vraiment batu batondi baya batonda surtout ba ancien no basalaki musala papa s'il te plaît je fais l'émission ata bato basalaki musala na ye surtout ba ancien ni wana si siko peut to mona te obi mingi oyebaki na gabi de ato ya otaki Dubai bakata sasa bijou la reine neti bato bele on otanga oyo ba flop na déjà na asbela wa mabedi po moya comme ça ba audio ezate non qui déjà bazo solo là bazo lela c'est à dire to pesa ba lela na asbel na téléphone na ko mona na présence ça des choses différentes tenga na condamné oté na raison faut pas mona parce que tout le monde qui ba matango elandana ki annonce maka pona Diana te ba matango ocho landana tout le monde rande bayaka donc ça dit baya en tout cas so ba tournage ba katama ba tournage baya on le lisande ko ba zela raté après 2 jours 3 jours c'est ça bon quand tu peux tisiko déjà c'est que ba tout ba OK ba nga ba kata ba tournage ba nga ba banda ba tournage ba kata te so ba katite ba sali mabe o eza clair to lata makamwa mabe to tsela ngo ba fleur terre ni ko vodo so ba katite te na mabe di ba sali mabe oneni na tour ya Mélodie ba kata ba tournage te po Mélodie a tourné sous na bango te o Asta a considéré baya non ba fanda ba yoki ndezala akufi ndengeni potamo la ngona ba famille somta kufi ba kana boyoki akufi ndengeni akufi ndengeni après bokei boko moya ndengezala so ba ya te ba fani ndenge te baya ba sai mabe bana 7h toi de 11h to ke 12h teza kitoko te donc yona Jini ne bo représenter ba en tout cas nyonso tout eza kitoko te baya na longoli mutute anga na longola nga mutute baya to batiki lokwa ba osali ya bien te so ba osala bongo c'est que ata mutu abia tiki ne musala zo bija sala musala tana mabedi polo biso akufi bande ko ba yo lele c'est comme le roi bongo c'est le mutu bitena se retirer na bala sama mususu le so likambozi muninga on dirait beaucoup assister te baya to sala di sali no kitoko te kotala ti héros yo comédien monanité non c'est pas bien c'est ça merci na ozongela yo na zo Jini mokie mona lemba donc Jini bonjour Tony. Mes condoléances. Merci pareillement. Merci. Jini Tokutio Awa. Sango ya Mélodie Badiama ezoki wapi? Nazaki na ndaku. Mamule anda tindelinga photo yango. Tamusinga mbala moko nde na bengi. Expliquer ngai sino akufi na pointe noire. Dès la mona ngona ba page na ba statut ya bato. Et puis voilà. Oyebaki Mélodie Badiama ndene. Bah oui, sœur nanga. Jour à souka na monana ki na ye. Ezalaki na matete. On a déjà commis qu'on évolué na pointe noire. C'était à matete. Facebook na écoute entre photo et journal ou profil comme ça. Tchanga ina la duchesse. La profil ango. Solo vite fait tellement à peine na mambo ça là il pas de passage. Et puis voilà, mais déjà dans le temps, on a dit qu'on apparaître ici na Kinte. La comédie a évolué na Congo a biso Ngambo. C'était une sœur. Théâtre nanga il y a Liboso na banda na groupe ya Mbuta Masebe, bipa iboni abanda kozala trop na ba production ya Végile Bavon. Parce que ba série wana zalaki na sans souci. Azoera trop.
bah, tournage avec Gilles, parce qu'à l'époque, je me rappelle bien, il y a Lolo Masebe, il y a plus dans l'écriture, il y a producteur Nabiso, il y a Gilles, et puis collaboration, on a Masebe, Mélodie, tout ça, et puis je figurais trop. Na ba tournage ango il pas boni na kutana kana mais toi on sur la bien c'était vraiment une serre à moi moi ba souvenir malamu nini au garder pembeni ya Mélodie Badiama ah mais allo baraté hein allo baraté azali kimia une fille de caractère bon caractère on peut dire oui mais profondément koye ba pena kati na oye baté parce que tu vendeur okutana plus na milieu professionnel. Et puis il y a recourtoyé boye na bande ko mona ya lo baraté hein alo baraté aki calme alo baraté et puis voilà ayi muto bien na tikala ozoye na mabete na yoka pété voilà nga hein voilà mais siko likammo ko koleka wa bandeko ba otala biso ba oyoka ndenge tozoloba balobi moko na bino lokola atika ki biso atika ki musala oyo moi matango eleki moi matango ebele komona kokufa na ye na pont noir tomoni bozaka mibale awa tisikoyo tomoni déjà ba page eza batie ba page bato nyonso ba comédien pe ba olela ndenga misika ma tisikoyo ka boza mibale. Merci, moi j'aimerais bien to meka un peu kozala ba réaliste hein Mélodie Badiama a koufi lelo 6 heures si je me rappelle bien 6 heures pas 6 heures 1 heure donc depuis hier bon aujourd'hui na 1 heure ndatiki molimo ezala bandeko muswa théâtre au ba tournage ezalaki déjà avant programmé il fallait ba tourner lelo bon ngala kolobela baninga te o ba été na kolobela nga et puis na se justifier belete o ya kolobeza journal ngoza mulayi silite bandeko musu bana nzela to ebité soki ba musu ba okoma déjà ebité mais déjà yo zanga na za to représenter la théâtre non Jini mona lemba ngana yo tozawa problème ya mutu na mutu to yeba nini mutu na mutu na programme na ye ngai na oyeba ndeni Jini mona lemba to solola na mo likambo moke to monaki kondo o to bengelo na komo kondo mama Chako que son âme repose en paix akufaki na tongo na hôpital à HJ biso nyonso to kataki mais tu as bien dit akufi na HJ c'était ici à Kinshasa maintenant biso ndeko atiki molimo na ngambo ya Brazza attends non ngana zo soigner loko moko te to solo la kaka mama Chako akufi awa na biso na Kinshasa eza facile toya bipa ibonya akufaki maintenant Mélodie ndeko ngo biso atiki molimo akufi na ngambo ya bandeko ya Brazza donc bandeko baza kuna ba comédie baza kuna je pense que baza kuna biso tozawa est-ce que pour na kolela biso ndeko Mélodie akufi il faut kaka présence ya nene to ya ngai zala même na ndako je peux faire aussi matanga na lobi bo Chiko Pululu akufaka wapi nani Chiko Pululu akufaka na mboka nini bon ya Chiko Pululu akufi na Matadi awa na Congo esali ke corps eye tozaki biso so motivé mais tozalaki motivé tozalaki motivé ndenge pe toza motivé na matanga ndeko na biso Matadi te na Matadi c'était qui na Matadi ezali papa groupe évangéliste papa c'était qui papa na biso moko ya groupe évangéliste pas kufa na Matadi Mwanda Naomi Mwanda bon tokufeli bandeko mo ebele mais pour na kokabola mawa na famille biologique ya Mélodie Badiama est-ce que il faut kaka mutoya awa so mutoya te ndaza la souci wana te souci ezala mitema souci ezali pas ça parce que Mélodie Badiama aza artiste ya mukete ye to beta lisio na CD hein to beta lisio na CD non cassette to na CD donc aza muto asali trop na monde ngo ya théâtre ngai o nazawa nene azawa bandeko kili tozawa to représenter bandeko tout ba été misusu pe bakoya parce que er ezanan journée za mulai journée silité
Donc ezana le problème ezani na kati tokata na comprendre nga Jimmy toza clair to solango bien pour ma Jimmy ezani ma katanga baba sali mabe mutu pour momoni pour ma comédie ezani comédie lingi vérité te o ma tanga na baboy na yebika batu mususu bolo banga mabenge tinge talinga te bolobi mabe bo sali ka mabe ozo comprendre sauf bato ba santé eza mabe parce que toi bato ba ke bato mususu ba santé eza bien te ezana mutu mususu akoyo kalikambu a supporter te akoya pe bandole ba crise banzoto ba tension lelo supe bando wanso belé ozo comprendre na sens wana mena ndenge mabe te jini basali mabe nene ebisa biso nanu ba piri oyo ba ki bazana oyo bazana mélodie ba piri wana te mo ndeti vraiment mélodie na mabe te le kechu azaki social franchement Magam Mutazanga 2 personnes, 3 personnes. Magam Mutazanga 2 personnes, 3 personnes. Mais Taka Mutaseka Sekana le baraté. Azakina batu bien. Soka Zana Baranki na batu anga nene na ebitenga sauf que nene komona monae na batu. Na sekatan Zambela bolimbisana. Donc on comprend. Donc c'est ça. Merci beaucoup Nene Botaï. Donc merci ko ne boye boye tozole la te mamuzela non tozole l'émission. Ah tozole l'émission maman même c'est la émission. Ah même c'est l'émission. Les que tu ke bo so la kuna. Donc Nene Botaï ozolo banini na bande potebi bato bazaka ba ancienne o ba jouer mingi zaka ba Nicole Bakata ba bijou la reine mami sapé azara on dirait ba so bando so la tete lelo rankini wana ya président bavo mamba eza lelo wana ya mambo seleke le kabaya to le landeko wana eza raison te ozobenga ba to le landeko eroyo eza mélodie mutakufi monima ikondo mtelali baya batika ba rankini ezanga tina mutuna makola sens te sauf que batika pe ko pona na mutakufi ba pona na kande to qui sont en train de jouer quand les bolobiens na meilleur batu batondi ero venu au meza indondero te mutu nyonso to azana valeur a tourner ou pas azasta ba ya batoto mola bendele na etolela ye mais sali kitoko te quand eblo mo bolobi déjà to bolobi c'est que rappelle batu tout ba remarquer que sali bien te moi quelques personnes a bilongi au ata ba bazaki ba pire na été ata pe bilongi ou cho bimakala te pas mais c'est Google ba yebe pe mélodie ba talaka ba TV fallait pe ba ya la cassette ba télé la CD OK on va to bima na mais parce que ba commander ba bima CD na mais c'est Google bazat Junior bimina mais c'est Google tout na CD Tole la kulutu na biso mélodie, autotika biso, molimo na epe mana kimia. Moi je pense que auto senga plus na bande ko belé angwana to cha kimia po to kunda epe malonga soki korangwa ebimi. Bon, est-ce que Nene Botaï bozolo bandini déjà akufi na point noir faut eya tout bosa ndeni. Kasi nena oto bande bandela on a un message na Asbel ya Gabi a répondu qui tendresse dibinga alobi keza makambu na bango moko kaka te c'est-à-dire comment la keza mambo minene ya Gabi alobi boy ezaka mambo mo fo baba no bandango te c'est-à-dire tant alobi bango en général la génération na bango tout a tchelo ko la Belvi quand la patrona a tchelo ko la Sila Bisal Mams a tchelo ko la Nicole Bakata ba couleur a tchelo ko la ba mama top wana a tchelo ko la Belize notre génération o ezaka ero tout bana ba chaîne pesa 100 francs et ko tara 10 francs bazala bango la capacité ba ko kuta ba salango mais par respect bango bakoko bimisana mutu te c'est-à-dire mikolo baza ba oyo ba memaka papa masumu ba président Lomé c'est ça le problème donc bango baza lokwa na sima bazo selaka bango nde bakoloba bongo basangana basala programme réunion baloba moko pona ndeko na biso donc parce que net wana eza passage obligé faut bembeya un passage obligé so batike kuna esimba te esimba le kate foya tena nenga bien vraiment esimba te déjà son message au président Masumu vraiment tala ma caméra président Masumu papa président Lomé président Caleb président il faut la dire sobe na rata France président Sai oui ero déjà ngo biso tozaka pona kolandela côté mabeza to bomba te to koloba bozo charge makambu bino tout bobi mélodie bozaka na bien tourner na bosa ba film déjà na bi ke papa président de Londres bozo le la de Londres tout donc na bi ke ero déjà bozo le la bo ki passe ya petit na bino sola kitoko a fait ba problème te parce que ngana na mabete so za batu ba yoka ko so ngana yoka te na mona ka lo barata sekane mingi ngana yebi yango wana na ndenga sans polémique donc bazo charge makambo yo loka batu ba monani te awa batu ba olela mais
tipo quoi ba pesa so suite biso ba pandisa on a besoin ya suite quand ya to go ya te pas na pas petit corps c'est que faut ba sola na nuti donc biso to na posa ta tipo quoi besa biso ta mukolo bo réunion ko zala pas peut-être pas major zolo côté ba pesa ka bango espace ba sala ba réunion donc c'est le retour zela non yango wana tipo quoi après ya réunion to roye ba siko ke balobini na réunion donc c'est ça. Merci beaucoup Nene Botay to comme na biso penza na likambo yango to ko chama stop moke to kozela ka biso to vandi awa penza to zozela ba comédien ni totala o bakoya biso ba pandisa ngo to za besoin penza ndenge Nene Botay alobi to za besoin ba mikolo wana nyonso ba sangana ne to yoki de na Asbel Nguya balobi il faut ba sangana ba papa mikolo ba yambalio ba papa masumu de Brende ba président Lombele ke tu dérange ba to nyonso wana no bo sangana penza poto luka solution ni to kozwa corps na Pont Noir poto ya na wana Kisasa soki to chongo na Ngaliema soki to chongo na cinquantenaire wana kaka ndé to koyeba programme pour le moment changa na cinquantenaire pour l'espace pour le moment to a besoin na nous corps et longwa et abo et poto l'artiste na biso na limemia o esenge bani penza limemia o esenge bani to na besoin nango to koyeba programme kala mingi teti ba 12h, 13h, 14h, 15h, ti pourquoi même sur solution qu'on soit pour l'accord et l'on merci beaucoup Mika, courage à toi aussi. On dirait qu'on perd papa naïe, un garçon très bien. Zamba pesa o kimia pesa courage ça moi mobile téléma bunda et ça fini bisonnier donc lelo toza la mawa ya mélodie ba diamant poi pourquoi bonne Nicole poi bato ba éviter comme Nicole poi bato ba olinga ba adresse toza na commune Kalamu to na commune Kalamu précisément na quartier Yolo Nord avenue Irumu numéro 19 na bato nyonso balingi ba diaspora bazotala biso bato nyonso tozana yana moi si azawana ya koti ma koti tozana yana mobile pazana pampoi donc bomoni déjà na ba live donc tozana to lela to na matanga na bino pampoi ya Nicole donc merci tokutani Sima bye. Bonjour, bonsoir très chers amis internautes, bonjour, bonsoir à tous nos téléspectateurs, ça dépend qu'à l'air. Oh bonjour, en tout cas émission Oyo. Mes condoléances à la famille, surtout il y a Mélodie, plutôt là au Bazol là. Tout c'est pour la place Essenizali. Merci à Mika qui est de la caméra, merci à Yves Pani, merci à m'abonner surtout il y a Cyber pour mon télévision, merci à Lux Pereira, merci aussi à Aristote qui t'a mal à Babi on a pas de format qui Babi le 10 juin awa toujours il y a déjà single moko ya Elombe Trobi na okande tout. Merci beaucoup tout ça comme ça là tout ça awa Mélodie Tikibiso, artiste et comédien, ça là trop. La groupe sans souci, au boyebiye, Tikibiso lelo, na boka ya point non tout ça awa, tout ça la famille na yema. Jusqu'à présent, tout le monde artiste et comédien, tout le monde qu'à moi deux personnes baza, mais on est surtout baza. Je suis là. Donc comment on va interviewer Mukena, Kevin Pandalekechu, baza moko ya confort nanga. Artiste et comédien, tout cela les mots qui me connaissent les Ketchou. Merci, ils ont partagé na batunyo ça. Aya boy. Comme ça là toujours travailler. Pardon. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais, ça va, ils ont pas si pensa, ils ont vraiment pas si ça dit pas si vraiment t'as de perdre mon corps et biso et ba comédienne parce que on a comment travailler toujours na ba comédienne trop d'accord ka sangwana là il a rendez-vous ça malé et le nom de tomboka siko non ça ndé parce que de pour faire dans une information 6h ouais choyati yango na yimba la moko pour na lele mais ça vraiment pas si comme on a tisiko depuis 6h ba comédienne no ba été tisiko et la vie que personne mutasili ndi ba négliger ka biso ba youtubeur ba négliger biso ka biso youtubeur mon biso le côté mais lelo to tondi parce que to pesa ka message pour matango pesa organiser bien pour pesa pe en plaire pour ça on est toujours ka biso ba youtubeur ndi to pesa ngo en plaire ndi to pesa ngo makambo ba ça dit ka pasi ka makasi tisiko bazo yate ya bijou la reine ba Gabriel ba te belé ba ningi génération ne ba pechanga ba joie na ye ba te to mona bango sikoya
mais tu sais attaque comédien monte mon été qui est un peu réservé dans l'artiste réservé ça il est côté ça carnet d'adresse elle quand va réserver elle quand il faut que ça là elle quand va réserver ba to monika Jini to monika na Nene tala siko deux personnes ba intérêt na bango ba chaîne YouTube na bango mais que ba tout ça travailler na siko les artistes comédien tout ba kuma ba chaîne YouTube na bango tout ba kuma TV ata ba royauté le caméraman na bango problème on a mélodie mais même problème ba ya kaka kitoko tanti siko à 6h pour des comédien à Koufi bakata à tournage baroya atala ba maquillage bongo ba kokata ba tournage to ba non awa to tourner lui parce que moto moka Koufi bino muninga Koufi bakata ba tournage te non et les simbate to loba famille bazo silika bi ba titre auto zo tcha za kitoko ba comprendre que il fallait Sophie waza comédie fallait ba que YouTube kinda bongo ya YouTube papa j'ai belé au salade pratique un peu ko ambrier biso ko péter biso c'est pas bon c'est pas bon to biso to pesa en plaire tout le monde a photo ya morgue ba lingi ba drap ba ti yango na page ba page j'ai belé ça la ba publication ba net ngana respect ba oui net yebi mundu ko na biso to publier des arts wana te na sens wana c'est notre sphère oya Koufi. Il n'y a pas de choix, c'est ça. Merci beaucoup, les que tu parles nous un peu. Le vivant naïe, il y a Mélodie naïe sur la ma relation, on est pour solo là. Non, qu'on soit tout solo là, t'es pensa. Mais le quoi, actrice comédie, na benga kabe c'est moi toutes ces émissions. Aïe, ça que Azan à Brazawa, c'est ba quand on a mis en simine, na benga toutes ces émissions avec na Braza. Il y a un moment qui est choisi là qui était. Mais courage que ça passe pour à ce qui moi né à 7 ans de Toyo qui passe vraiment. Ça dépasse pensa, c'est ça. Mais vu que ma comportement na artiste comme des bateaux lo ba pantisango o tozomona que ya rozala kana ba groupe so mutu bazi problème le ko la za na groupe wana football la ta souci wana mais depuis que Mélodie artiste comédien oyo a sepeli ça qui peut biso comprendre monto yebité vu que ba sala ba groupe wana le que chokolo bani parle ce qui mutu ça ko fait là qui ngaba ya mbangu ba yi. Bon, et là, nous avons vu contre la fréquentation. Mais le lieu fréquenter na banani, mais le lieu zagina banani. Tant qu'on a pas mis biso ba artiste comédien pété. Bon, nous sommes en plein thé. Mais qui m'a fait photo condamné parce qu'il y a ça qui peut musala le monde. Qui mais fréquentation peut contact. Moi na milieu match quand zagina mutonyo sote mazako jouer zapi ko za bien na batutu. Ya moni ke o ekomi ki ekomi bon ba diana makila parce que azonga sur na scène et ça la bien. Au monde art babo mango te art de sala muto bien. So ngoti ka art faut ça la kaka bien pour m'amener ce kaka kitoko. C'est ça. L'important pe nene merci beaucoup, très cher ami internaute. Je suis là, j'étais là avec les Ketchou, tout sont là, les Ketchou. En tout cas, voilà. Comme il y a des Congolais en Ngambou, de quoi qu'on fait na pono, bande on est pas parmi bateaux et notre quand on a mort de Bazalaki. D'ailleurs, qu'on benga, on a évité que Mélodie a couffé na bien Chéline a évité. Tant on a Kati, ma côte na Asbel, la soumis banamouya. Tant on a côte na Asbel, maman on a coûté déjà bateau on est là, na mon pe ba message bon. Na pespeka mes condoléances après na côte na direct na moni les Ketchou na tani mabedi, ba che adresse ndé na komi ambalamo. Nene Botaï, Mélodie a couffé. Balobi azayi suna makambo tende tolo balelo succès à la guité yango to moni négligence au depuis 1h du matin ti sikoyo kaka yona Jini mwana lemba tandis que to mona ya ba mama mindondo to mona ba Chiko Pulu to mona ba Diana Makila tant ka bazo kufa mbala moko boye ezadi ya nini manque à fréquentation na bino ou bien ezadi ya nini ya liboso eza na soto bia za makambo te eza lokuta parce que so eza makambo te boninge botonda te parce que mutu chaîne nyonso eza chaîne etalamaka epesa makambo c'est-à-dire Mélodie ana kombo Mélodie aza commande to lobaka succès ya lelo na lobby te ya mese Google te aya cassette ya CD totala ye donc angomba ya blague te tano bino boye awa c'est-à-dire to ba que chaîne to eza la chaîne etalamaka ba succès eza c'est-à-dire aza makambo sauf que faut que ba vérité bande ko na biso ba comédien ba yaya bande ko ne ba beti mo faux comprendre et ouais ça ta ba tournage les autres ba bazo ya na ba make-up soutien ke pai oui comme ça na oui ou pas comme na pendant ça déjà venu mais déjà comme on a Mélodie déjà koufi et puis to la lika to lamu ki sangwa koufi moi tout ça la bien bo tata moi lito iboyoki mais ti ce qu'on est bol bati 11 bande ko ba yete to ça moi qui to côté to éviter réunion pe bengamité non pas na réunion dans le côté bango te na asbel awa on a yoki comme message CG mutasara communiquer et na tena obi boy donc ça dit avant communiquer ça la masse ça dit moni to ko fanda boy to solo li likambu mais non idée ça te da pas si mais dis-moi
a déjà idée, Gabriel n'a déjà na groupe Asbel à répondre de tendance d'Ibinga Boye. Abi tendresse, makambo yo ya mélodie, et ça makambo mikiété. Ça dit mélodie à star munene. Aza mutu monte ka tolo ba mambo liko so biso to go banana ko leka na liboso te biso photo zonga sima. Ça dit si mais que to boyi ko salate. Ba oyo baza ba responsable lokal ba papa na biso masumu, ba président Lomé, biso tout toyebi o bato ba kambaka bango, ba sala réunion ba leka ba sangisa bango tout, ba pesa réunion, c'est-à-dire ebembe foya wana message ngana yoki a wana Asbel oya gabi alobi pour na tendresse habité il faut ebembe parce que mélodie za star pamba pamba te tendresse tozo zela bango ba benga biso na réunion c'est-à-dire ba convoquer réunion to sangana biso tout groupe nyonso théâtre eza kota uta pas sans souci eza la wapi ba sala réunion ba convoquer bango ba baneni bosa parce que za star munene ba kotika ba kundeka bongo te c'est-à-dire faut coré amatoke beat et longo na biso ba pandisa ngoto zwe bembe toke nango na morgue tozali mukolo c'est ça. Moi, des ordres de salamé à faire à ma page, à poster d'une manière ou d'une autre et à critiquer famille. Il y a un autre banande moi si awa baza mutema makasi parce que oyezano ebandeli bakozwa vraiment ba titre moko ba fandi otali titre bo sali crise oyezano ebandeli parce que na moment mamba très important za oyo tozoluka ko ebandeli ndeko bebe ko ya tote ya ko landela ba titre mutabota mala bozwa zate mutakuta bozwa luki lupango eza bien so ba ngba okipa sikeo balobi pa ba mélodie ya ngwana ba mélodie azaki ando sani aka comédien lupango eza bien kona kutu kana piste yope eza kutu mama ba peinture te lupango eza bien oh non tanga ba star msute pe ba kufa ki to mona pe pa na bango sans polémique mais balanda ba titre te balanda ba nini te ana yolo ana komina bien et puis atazaki soki wapi likona ngwa kufika kaza star ero to lela to luka ba titre te ko afandaki na ndako kingani non so bato bazo benga ka famille et puis famille so ba yo kaka batute baza mutema munene po bakolemba po so to lobi bongo e bongo mutu a publier ndeko na biso nenga kufi j'espère batutu bomoni est-ce que na respect à moi to romona ndeko na sonda la na mort pour te dire quelque chose grave dans les arts ona ils ont respecté que kotala ndeko lali na moment internet nyonso et ses huiles et ça non kitoko dia makasi kutu ya ngwana bongo ya titre lupangu ne o bango ba moni o mata attention ya ngwana donc conseil ga ba supporter ba lenda fo ba zara makasi po ba titre yo mère solide ba titre merci Kofodo pas à Kofodo mes condoléances Tongo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous